Bokechu na esoba pingaka beaucoup misaka. Mais bokechu na eso ba impoli ya politique ya Congo, baza ko bebisa politique ya Congo, be bazo supporter mabumu na bango, bazo ka mbongo. Biso netoye awa, tozi mbongo ya mutu te. Parce que président Félix Tshilombo azo pesa ne mutu mbongo talobi ke to reconstruire Congo. Personne. Alerte! Alerte à tous les combattants résistants et au monde entier. Ezanga wabino mwana suka ya résistance. Balobi bana baboya tongo etana ya solo bali sulungulu tu. Na veut dire na minute otoye. Toye poto pese la makamamboka na biso trop c'est trop. To lembi injustice ozoleka na bandeko na biso ba camarades combattants mususu. Tolembi motema mabe ozoleka na bandeko na biso ba camarade na biso ba combattant mususu parce que combat yango ezalaki boete kombe ezalaki ya mafinga te kombe ezalaki ya motema mabe te kombe ezalaki ekomaki likelemba na minute oyo biso totelemi parce que mokonzi aza moko Félix Tshilombo Tshisekedi alternance eyote kosalama. Alors président otoko pesa mboka epa ya nzambe veut dire que masumu nyonso ekweya parce biso oza besoin miziki ezonga na kata ambango sesili po ministère ya na mutu to aliaka na musana ye ministère ya na musana ye zo comprendre baya awa to beta kitire na biso ezonga ta quand même ndenge zalaka zo mona kitire quoi musique eza souté loroté raison de zaki président Kabila longo déjà zo mona siko nini ouais ça biso nini tu comprends toza besoin musique beta ezonga awa mututu nani tous les musiciens Congo ba ochali baya ba kobeta zeba kozonga na discipline c'est ça ozomona tozo be la vérité to ba ngala biso mutute to respecter ba tutu ko swana na mutute to ye ko bunda na mutute to yeka to pesa message oyo bozwa ngo blati yango na opsenga na ba tutu na fongoli maboko na ngai oyo alingi ko rejoindre biso aya za welcome oyo alingi ko rejoindre biso oza welcome tozali na plateforme na biso oyo to bengami na kombo ya les amis du Congo toza ba mi ya Congo to yeka ka pona soutien ya culture na biso ya bandeko na biso ba musicien to souffrir bango trop tamusu yo fani na ndako nazo ba nyama oyo embesi to kobeta ye to kosabwe na banga na mutu te nazo banga mutu te nazo respecter bino nazo banga nzambe soki oza vrai combattant soki oza vraiment combattant obike na fandaka na Londres naza combattant président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afongoli maboko na ye alobi mututu ya lingo sana ye kita na Congo soki oza na posa okanga Hippolyte Kanambe kita na Congo okena kingase elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangate. Donc maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça Grâce Beauté.
Tout ça là, un produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo salate pour na mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour arranger poso pour na sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté. Wow! Zambe Tolobate Filokoboe Tolobate Zambe oh Yo Otani Ozolula ya bato Ya yupe koki kokoma bongo Na pomade awa toza Na pomade awa toza Ngai mwesi na gai okuma Olingi osomba pomade naturelle awa toza En ligne www.awatoza Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Sali La pomade Awatoza moi c'est un pas comme nango kibokon Na pomade Awatoza Alerte! Alerte à tous les combattants, résistants et au monde entier. Ezanga wabino mwana suka ya résistance. Balobi bana baboya tongo etana ya solo bali sulungulu tu. Na vediro na minute otoye. Toye poto pese la makamamboka na biso. Trop c'est trop. Tolembi injustice ozoleka na bandeko na biso ba camarades combattants mususu. Tolembi motema mabe ozoleka na bandeko na biso ba camarade na biso ba combattant mususu parce que combat yango ezalaki boete combat ezalaki ya mafinga te combat ezalaki ya motema mabe te combat ezalaki ekomaki likelemba na minutes oyo biso to telemi parce que mokonzi aza moko Félix Tshilombo Tshisekedi alternance yote ko salama alors président otoko pesa mboka epa ya nzambe veut dire que masumu nyonso ekweya biso toyoko telema pona bandeko na biso ba artiste musicien banyokomi pendant 18 ans kana yango nini o ewumeli boye pona bandeko na biso soki likambo ezali na mboka balobi le linge ça c'est là en famille. Il fallait qu'il t'offre sukola bilamba ya salité na famille. Mais bino, le quoi bino bozali ba 5 combattants. Boyambi, muyibi ya muzitu awa na kati ya résistance. Pe bolingi komema dictature na kati ya combat. O biso tolingi tozo bundela dictature na kati ya mboka Congo esila. Mokonzi ya sika aye na ba projet ya kitoko. Alors topesa etant motema mabe na bino obosaka na contre ba musicien biso to telemeli yango botika bandeko na biso baza bana ya mboka baza ko sauver culture na biso congolaise partout na monde boloka ki Léopard yona longwe boloka miziki ba Nigeria ba gagna biso sikoyo biso etant que ba jeune to boy makambu o biso tozalaka te tokotaka yango pona mboka Congo parce que mopaya zalaka na tête ya mboka lelo mopaya longwe biso ba jeune o bengaki bana baboya tongo etana ba résistant patriote ya solo autoriska ba vie na biso selon ba idée o bino bozaki ko pesa biso ezalaki bien tangu tozalaki na bomoko na kati ya combat ya résistance et na minutes oyo mboka na biso
esi esikolami na mokonzi azali moko mokonzi yango nani Félix Tshilombo Tshisekedi. Alors mutute atelemela bana mboka po babeta miziki nakokanga maloba te. Nazali ana général Papson, nazali ana commandant Bolozi ya Sirko. Tozo banga mutute commandant Bolozi. Ouais. Nyata. En tout cas, mes respects mes respects dans na batunyo surtout ba la biso quoi. Donc tozo pesa respect na ba batutu. Tozo finga te, tozo lobelo côté mais tozo lobela la vérité quoi. Tozo mona. Nga moko donc je suis un musicien. Donc na musicien. Na lobela makambo musique. Tant que tozalaka na kata Londres bato betaka to mona batute ba ko soutenir biso. To mona binote boya kate. Ozo mona. Boya kate ko soutenir biso. To souffrir makambo surtout qui tire na biso ekwei na musique afrobeat le bimi. Ozo mona. Et que l'équipe biso ebi kala na kata mboko yo protocole le mboko yo. Kala kata mboko yo ezalaka partout que la boîte musique congolais. Ezalaka na top. Mais les loyo bo kwei ici yango. 18 ans d'embargo. Comprends musique ekwei. Bon, si ezaki une raison na bino ezaki nini ezaki pona Kabila président Kabila azaki wana donc soi-disant ozomona mais lelo yo alongwe président Tshisekedi azali sikoyo problème na bino nini bolingi nini musique ezonga te musique fait zonga ba musicien na tout ya Congo wana donc ba musicien ba Kofi ba Jibe ba Wera tout ozomona baza obligé faut ba obetawa donc you are welcome to come here to play you know you get me. Bino batu boya tala biso to boy to manke bino zomona o to telemela makambo wana zoko to deal na biso po me na ngote to deal na biso to deal na biso po me après to na biso prêt mais boy bake biso za besoin musique ezonga na kata ambango c'est Sili po ministère ya na mututu aliaka na musana ministère ya na musana zoko comprendre baya awa to beta kitire na biso ezonga ta quand même ndenge zalaka zomona qui tire quoi musique ça sous-té l'oroté raison de ça qui président Kabila longue déjà zomona siko nini boye sabiso nini tu comprends toza besoin musique beta ezonga awa pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na baye banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Mututu, oh nani, tous les musiciens Congo, baochali baya barobeta. Beba kozonga na discipline. La discipline, c'est ça. Ozomona. Tozolo be la vérité. Tozolo be la vérité. Toba na biso mutute, to respecter batutu, baota la biso donc ba vie na biso en tout cas. Bolim sa biso so bomo na mabe. Mais tozolo be la vérité sur la musique, donc ba sur la culture. Ba koki ko torturer biso jeunesse te. Bakoki ko torturer biso jeunesse te. To souffrir trop. Mon commandant, to pesa en général pas sona lo banano. Mais respect général. To welantangu. Ouais. Bonsoir peuple congolais. C'est Général Patson Kelly. Ce qui lelo bomoni ngai na yena telemi liboso na bino. Na ba élément oyo nazanga mogote. Na yena lakisa bino ki nazanga mogote. Jeunesse tout ba jeune tout ya London awa. Bazana sima na biso. Ouais. Ba vie tout ya London awa. Basina mibali bazana sima na biso. Bokanisa te ke to sa marambo biso moko. Toye ko swana na mutu te. Toye ko bunda na mutu te. Toye ka to pesa message oyo. Bozwa ngo blague te. Ya mona opsenga na batu tout
na fongoli maboko na ngai oyo alingi ko rejoindre biso aya oza welcome oyo alingi ko rejoindre biso oza welcome tozali na plateforme na biso oyo tobengami na kombo ya les amis du Congo toza ba mi ya Congo toyeka kaka pona soutien ya culture na biso ya bandeko na biso ba musicien to souffrir bango trop tamsu yo fani na ndako na zo nyama oyo mbesi tokobeta ye tokosabwe na banga na nga mutu te nazo banga mutu te nazo respecter bino nazo banga nzambe soki oza vrai combattant soki oza vraiment combattant obike na fandaka na Londres naza combattant président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afongoli maboko na ye alobi mututu oyo alingi osala na ye kita na Congo soki oza na posa okanga Hippolyte Kanambe kita na Congo okena kinga kati kuna so na kinga kati kende kuna okanga Hippolyte Kanambe sala ye makambo nyonso oyo osala ye mais na minute biso toyeko défendre culture toza bato toyeko défendre culture na biso nalingi musique na biso to ba musicien na biso bazongela musala na bango basala musala na bango nazo bundela mutu te nazo bundela culture ya Congo ba musicien ya Congo bozo makambo lokwa blague te omoni mboko oyo ba combattant oyo tu bakola wana tozo banga bino te batata wana ça c'est la jeunesse oyo bazasi manangai oyo bazasi manangai bazai belé moi to ya biso nyoso boyeza te toza na ba jeune oyo soki batomboki muto akalme bango bazate po boyebi nga monga moko so na tomboki muto stopenga zate po na banga eloko te na banga ka eloko te mais naza na respect na bino na respectaka bino pe bopesa biso respect bino pe soki boza ba vrai combattant bosolola na bandeko ba musicien botika ba musicien basala musala na bango botika bato basala musala na bango to boyike na bandaku na bino bofandi bobetaka ba musique ya Congo bobetaka ngo na ba voiture na bino en même temps boboya bato na basala musala na bango ekomi mutema mabe c'est la jalousie peuple congolais boza la sima na biso ba konjo bolanda biso na Congo boza la sima na biso ba combattant tout o bofana na Londres awa na France to na Belgique oyo bolingi bo rejoindre biso tozali plateforme na biso ezali les amis du Congo les sympathies de Fachi on comprend tozali wana pona mokonzi ya mboka oyo nyoso afana na Londres za combattant soko za muto ya IDPS yaka soko za muto ya IDPS oyo la ngai yaka toza bana ya IDPS toza sima ya président Fachi 100% Fachi 100% Fachi les sympathies de Fachi 100% Fachi nalobi yango tozo organiser marche na kokutana na ba responsable mususu ya IDPS awa na Londres tokosala marche moko ya munini awa bokozala informer soutien à notre président Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi. Alerte! Alerte! Oya zomeka amoni ke yaza mobali aki ko soignisa biso toyebani oya zomeka lelo toye totangi komba mutu te tofingi mutu te parce que tango bokechu na esoba fingaka bokumisaka mais bokechu na eso ba impoli ya politique ya Congo baza ko bebisa politique ya Congo pe bazo supporter mabumu na bango bazoka ba mbongo biso ne toye awa tozi mbongo ya mutu te parce que président Félix Tshilombo azopesa ne mutu mbongo talobi ke to reconstruire Congo tozala Congo ya bino injustice wana to boyi soko zana ranking na musicien luka musicien pe bino ba musicien obo chaki biso ba combattant tembe bomoni biso le to chemi tuna biso